Mais ces gens, ils terrorisent les gens en scène. C'est mal fait. Quel est le nom Pandora? Maman, quel est le nom Pandora?
Merci papa nanga nenga bon ana moke ba kundo e bembela monité piele na famille tata nanga obolukaki c'est bien na kufa pété na moi mobali na keyi na ya mais maman ko nyonga te na ya kaka ay mama o fanya ya tata balukaki yango papa na moke bakunda ba mona ete ngana mone bembele te mais na ya na kufa te ba masala nga tuboza à l'aise moi si nanga pe jadoli à l'aise na merci libo za l'aise na kufate na ya mais piele famille papa na ngana nyongela bino na keyo obolwaki yango yo famille papa biso bino mbokangi singa pone na saki tout gende papa na nga kufaki mais na kufate na keyi na ya maman sabo za l'aise ma jadoli za l'aise batela merci li merci pour la service national na musala wezo sala ba misuto za bakuluna ba misuto abakuluna te neti nga mwa Académie des Beaux-Arts na kitina somba maleo apoto sa musala bakanginga eza mbebe za likama kote na kepe na osaka musala na nga décoration na osenga na mama na nga banga te ntema nelo weza akobanga banga abanga te alenga te kote na ke eza loka na ke mobembo na poto kuna na akuta ete na remercier mokonza mboka na sengi na mwasi na nga batelela nga ki artiste makanaki bien à l'aise famille nanga éthique à la lèvre merci pour le service national na lobaka oyo so balatisi biso bato oyo eza te elili biso bakoli na bacriminel bani batiki biso bilanga oyo nalelaka epa papa na mama epa mama biso nakomona biso olela te biso esusie te oyo esusie te lelo te nakei tomona place aobe toluka ayo sezambe bayiluka ye botikanga pete na bapriase nakei na ya zelo ezotalaka oyo nde nakei bonde nakei sia kosonga na bonde nazonga soda yakulu nayebi te po tokovivra kuna maya toyeba yebi te okotala moka nzambe elemuka ayebika nyonso akomonanga sebrike meme bami ata boboyi koyotalaka ngai oyo nakei akoyebake nakozonga nakufa kuna te nde tokebwe moto akufa kuna azala te tozonga atiki kuluna nake okoma nde soda azali mpe kuluna te bakanyenga nde inosa take mwa mobali nazonga namona bana ngai jardin adeske babatelelanga bana ngai bien Oh, kuna eza ba nani ekiri hein gang de yolo il gang de yewa pe koza fier ntango ozolonga likango yo ça transformer kuna normal comme ça yo kanisi ntango bazotuna yo ke chef de gang oui ah oui okokende kaka oui.
C'est que Robert sera tombé, tout le monde dira sur le 4 fiers qui est de Jovan. Et aux emballés. Papa, on a sali 11 fois pour l'histoire. On est Moussa venu à l'ennemi. La salle va poser des armes, c'est pour ça. Armes, c'est la même chose à Sabat. Et Moussa sont des amis de coup. On va dire qu'il y a un peu de changer. Misusu basala teli bangwe belele ba masanzi bango basoda ba ujana baza ba masanzi so ba fazer ya pembe ba kuma basoda ba chanja yebi sebe to komite ko bina bota ba ni bani solo bana ngai bana ba lembo ya mo ini mingi na bo zala chanja na ba ni bani moi c'est ça moi c'est le boya ba ba fote bana ba famille ba a considérer ça yo rigolo bali. Très bien. Salim Abemini a été 7 fois prison, 3 fois parquet militaire à Lolo, 4 fois CPRK. Maman l'a dit à tous les cachets à Mboka ou à Lémi. Tout à coup, Fatou a qui vient le voir, on a la société. Maman part quand il s'en est noté. On l'a dit aux Arabes, on va Tikali. On voulait dire que on va tirer pour l'État, on va Tikali. A continué toujours dans Moussa Naé. Ça m'a les chassés vus. Le bloc comme un peu de protection, le gars, ça a été un beau. Est-ce que vous allez bien? Merci, papa Besser. Ils ont eu Moulami Gérald. On a fait un message dans la famille. On a parlé de la Félix, tata moi c'est Thérèse, tata moi c'est Milou. On a eu Moulami, la souffrir fort, la vie Fazer, la vie à Makamodeli. La salle bandée, la bandée des bandes. Comme vous qui faites été, la Polika Boy Moussa les athées. Comme ça, l'État comme a Zinga l'engagement à Moussala, la Ndimila qui est comme ça Moussala, parce que la Sengi, beaucoup de choses sont là-bas en Aïe. Là, il y a eu Moussa les lobbies, là, il y a valeur, on a mis sur la base. La poli, ça métier, là, il y a eu Moussa la métier, là, comment les lobbies matriculés, l'État va nous foutre à Moussa la mou. C'est un rabino, au soir, on a bas, on a tigé Missatou, Joël, Genovi. Miskerdi, avant on a localisé de numéro 35, maman la bango comme on a Arlette. Merci. Merci Zanga, Bismarck et Tantou, Vaina Kaba, Vénisage nombre 58. Na Kébilanga, na Sepeli Négé na Kébilanga. Faut épisode deux fois. Après la côté, na Yibi, na Botoni, na Ndelo, l'État-Unis. Mtininga place na kesala musala abana bafuta nga salaire na tika mabe zokumisa nzambe ndenge nazokende abatela ngai kokende na ngai tikosomba na ngai ezala pe bien etiki bana na nga mibale na kombo na nzambe obatela bango bon message no opesa bandeko batikali bakocontinue quand même travail na bandeko bamaster de zombi boyoka ngai nga nde kisimba obamangam nalo otala nga na tv ebisi bino botika mabe botika mabe botala ngai nazwi tenio ya volonté na nga moko naokebilanga boresone mabe te bosambela ndenge mpo na ngai botika mabe merci na soki wana bonjour akana ipe kinawa ana gabin ayokaka te apesa conseil mingi eleki ebele elongo na ti mosala kotina mosala apesa mosala sécurité mpo ozokatama te sambela atupe vi na ye gabin elingi mosala ya kuluna kuluna yango lelo bakonzi bazwi gabin yango tokende bulu bomona bino mona famille nga eloko na su gabin te oyo maleki oyo tata mwasi nga eloko te bomona mwa meme tv rekisa bino bakonzi bazali awa onga mabe nga jalu na ye te ayakaka te vi na ye yo otate vi na ye te awa tokoki kokende kaka makasi ese tokonia na ipeki na kombe oyo otutu bazomona oyo aza nani
oza sirika makambo ya noko na yo alobi osali mabe mingi oyokelaki ye te asalasalango me nasala yango susu te me lelo leta azwi ngai asenga na mama atia susi te mama nanga mpongo na ye ndi papa nanga flori leki nanga naomi timba mama leki zizet mama lema pasi mama deda abotya basusi te osenga na bino kaka bobatelanga mwana nanga kabela merci mingi Est-ce que vous savez l'élection n'est pas le volontaire dans l'île? Raisonnement. Astoria. Notre dernier de Palaki. Polo Kitoyo Kaba. Baoyo Bazawa na Batikali. Bazala na souci à Moussaloy. Malade! Tala ndemo takati. Mais vu na yo nataki kashinete. L'État la tio kashinete. Ozi botini ya tika ya mopake. Ozi elama oyo l'État dépassé pour nous. Et c'est votre. Ah, vous avez mon général. Tous les 4 Bravo! Je m'en fous de ça. Bonanga, mesha mobimba nanga na tikali nango yango. Mais un raison que bakangiye boandi kolela. Chose qui est malamu. Fallait pas appuyer en haut. Mais moi na sali mabe bakangiye lelo. Bile bako mi kolela. C'est que bana ko encourager les mala mwana. Ba ke ni osala masango. Bato ça que ba viola ki, bato ça que ba kata ki, bato ba botola ki ba biloko. Bato ki ko sestie ngote. Bile ba parents na ba panda ko sepela. Mais raison que bakangi ba mabe ba sala, bako mi ko encourager les mala kolela. Biso ba innocent, est-ce que bakangi ba été pour la salle au hôtel. La salle ni ba mériter.
yokelanga mama banemona nalesika te Nous sommes à la 5e fois pour parler du 5e groupe de Kuluna qui prennent l'avion pour Kanyama KCC. Vous ne craignez pas que vous serez débordé par le nombre de Kuluna qui partent à Kanyama KCC? Pourquoi débordé? Si vous vous rappelez, au départ de la première vague, nous vous avions annoncé que l'objectif immédiat qu'on s'était fixé conformément aux instructions de la très haute hiérarchie, c'était de récupérer 2500 jours. Nous n'en sommes pas encore là. Avec ce groupe, je crois que nous allons avoisiner 1700. Donc il nous reste encore 2 ou 3 vagues. Et donc débordement, je ne pense pas. Parce que nous nous sommes préparés en conséquence pour faire face à ces nombres indiqués. Donc nous ne craignons pas. Aujourd'hui, vous êtes déjà au-delà des 1000 Kuluna qui vivent déjà à Kanyama KCC. Dites-nous un peu comment ils font. Ça se passe très bien. Après 1600, 1700, juste après les 2 premières vagues qui étaient parties, vous aviez suivi à travers le média plusieurs réactions venant particulièrement des hommes politiques qui disaient que nous on transférait le problème d'insécurité de Kinshasa vers l'intérieur, principalement dans la province de Grand Katanga. Et 2-3 mois après, il n'en est plus rien. Ils n'en parlent plus. C'est-à-dire, ils n'ont plus de la matière. C'est pour vous assurer que ceux qui sont partis, nous les encadrons convenablement, conformément au programme que nous avons préétabli.
C'est-à-dire, ces jeunes, ils partaient non pas pour créer de problèmes, mais pour aller résoudre certains problèmes que nous avions. Leur problème est le problème de la nation. Ils sont là-bas, ils sont bien encadrés, ils sont bien pris en charge. Les choses se passent convenablement. Tout le monde est satisfait à ce jour. Il n'y a plus de plainte. Autrefois, on vous parlait qu'il y avait tentative de fuite, d'évasion. Est-ce qu'on en parle encore? Combien passent dans les médias pour critiquer les services agents ou la police? Ils ne sont plus là. Nous vous avions... ya kobakisa aza kaka koyebisa baboti même koyebisa bandeko baza nano encore na kuluna biso tokolemba te aussi longtemps que bango bakozala na mouvement na kuluna biso mpe tokozala kaka na terrain s'il faut aller à 2 ans 3 ans biso tokolemba te bilanga eza monene bango nde mutu bakolemba biso tokolemba te l'état alembaka te donc il faudrait kaka ndenge général toyebisa bino bosunga biso na kopesa message na bandeko bazokanisa que non 5e vague esili te tokozala na mouvement ya kuluna je sais pas moi autant de fois qu'on pourra le faire. Ba province mosusu. Oui, ma province mosusu c'est planifié également. Tokosala ngo. Vous avez dit qu'on avait arrêté combien? On a interpellé 520 kuluna. Mais aujourd'hui, on a transféré 330. Les restes, on va continuer les investigations. On va continuer les investigations. On transfère que les vrais kuluna, les véritables kuluna, les chefs de Kiri, les chefs de bande et leurs membres. Mais les autres qui sont innocents, on va les libérer. Nous, on n'est pas là pour arrêter les innocents. Nous sommes là pour protéger les beaux citoyens. Mais ce qui dérange... Un petit mot à Lingala, à la population. Non, je voudrais d'abord annoncer à la population qu'on donne un délai de 5 jours à tous les vendeurs ambulants qui trimballent sur le boulevard du 30 juin, à partir de la gare centrale jusqu'à Kitambo. On va les traquer. Vous savez, le vagabondage, c'est une infraction. Il y aura des procès, on va les arrêter, il y aura un procès. Et les prochains tours, ce sont eux qui vont aller à Kanyamaratsès. Ces gens doivent disparaître, c'est le miroir de la République. On ne veut plus voir les gens trimballer sur le boulevard du 30 juin. Alingala. Non, je voudrais aussi ajouter que parmi ces gens, nous avons arrêté des Koulouna qui sèment la terreur dans les camps militaires, les camps policiers, que ce soit les camps Kabila, les camps Kokolo et les camps Lufungula. Ils sont nombreux, les enfants des policiers, des militaires. Ils sont dans les lots. Il ne faut pas croire que nous sommes là seulement pour traquer les enfants des civils. Non, nos enfants aussi sont des Koulouna. Nous les avons arrêtés, ils sont là. Il y a même des officiers qui ont amené leurs enfants, qui partent. Alors, un petit mot en Lingala. Mosala biso la police, c'est mosala ko tia kimia ko population vive dans la kimia. Bato nyoso bato sa population kuluka bango de façon que kimia ezala. Makambo kuluna eza makambo moko ya makasi, makambo ya social, eza makambo moko eza facilité. Et à malamu tozaki ben social moko nyamboka na ba moyen pour to salango to sali yango ya 5e vague. Mais sengeli ba moyen mususu et continuer. Biso to continuer ko traquer Kulukabakuluna ti kimezala. Bon, na terrain, c'est beaucoup na terrain, botal la pourcentage léo et kiti makas. Bato batambola, ma kimezali. Alors, eza c'est important mais to continuer to baisser bras to continuer Kulukabango de façon que kimezala. Mais sengeli bino pe ba presse. To ba chaque fois presse, il faut ça les amis. La population est dénoncée. To tiaki ba boîte aux lettres ti lelo. Bato so ba tiaka te. Bon, na opération to salio. Bana biso bazali bana ka Lufungula bana ka Kabila bana ka Kokolo zate ke tolu kaka bana basi non na bana na biso bazali ya ba officier ba meyo na bana bango na kati wana et puis sengeli koyeba ke tukangaki 520 personnes mais atotinika 330 c'est que ba musu wana batika total yo baza ba innocent ba musu to moni clarté batika na to continuer l'investigation to continuer parce que dans la site il y a transit. Ce que Batikali est véritable, dans le site de transit. Batikala Kawana, 1 mois, 2 mois, dans le site de transit, en attendant qu'il va ken. Et ça, c'est une arrestation administrative, ça, Makamoto, Bazawa, Baozela. Ce qui est innocent, tout ce qui est baké. Ok.